Feleka, mais Keba, Makamezo qui est non Zonga Giga, ça la contrôle ya vie na yo. Kota na schéma souka, tout le monde na périmètre arrivé. Ta vie hors grâce, je pousse na kota na calcul la challenge à vie. Toko tango za na ba staff, soko sala ke konzono mikolo ba bombio. Mbongo ane batama. O sala makam, nazo ko sauter. Au moins que bo kota idéologie na makamba ko pesa ka sata lokumu ba tungisa bino ko ba tunga ko maboma mais normal. Bo chefi na mbulungana. Batama kaka tosa. Ele karanango. Akeye, n'a pas ça comprendre. On a appelé ça schéma. Ozongi za kwa tozongi deuxième mi-temps match. Zonga na stratégie mususu. Boloba kini ngana ko kofana nda utena lela staff. Abuka akeye, n'a pas ça comprendre. On a appelé ça schéma. Mais so monika nzoto ye ata mamoni nzoto complet. Mutu te bakate ya c'est qu'il faut. Allez mais ya ça. Mais so monika baina mutu apamba babwaki na po. Nzoto te bamonta. Yo. Pasteur John, pardon. Pasteur John, tu as dit que tu as dit que ils ont commandé Pasteur John Lobara, ils ont commandé vraiment et pas l'ingénieur sur la clé bois originale. Alors, tu as déjà vers la fin, Pasteur John. Nous avons 3 minutes. Pesa internaute ne biso tolia peut-être oh ba rotika nango comme synthèse ya nyoso otoloba. Synthèse à période tout ça nango oyo. Bomi batela. Batama kaka tout ça. Il est karanango. Mais à part que batama calcul ya vite makambo aussi là. Tant to zonga za kwa to zongi deuxième mi-temps match. Zonga na stratégie mususu. Boloba kini ngana ko kofana nda utena lela staff. Abo kangami na nda nana ke staff nana kufi. Au moins que beaucoup de idéologie na makambo pesa ka sata lokumu batungisa bino ko batumba ko maboma mais normal. Bo chefi na mbulungana. Oro taka biko talaka modèle ba confier biso ba confiner ba confiner biso. Siko beta calcul maman. Soko tango za na ba staff soko sala ka konzono mikolo ba bombio. Mbongo ane batama. O sala makam. Nazo ko sauter. Mutu tu azana droit ko ma mutu ata to komi ndenge moko te na vie. Mabe na biso to lingi be konzote. Net yom tonge ba staff soza okutela baninga na bar to kolala te aba tio nanda eke wapi bilamba nyonso somba na boy to kolata foza la propre awo bimite bomio na nini pesa vie hors grâce je pousse na kota na calcul la challenge à vie un jour to kolongwa bo ba ya biso afa biso suka na bango boyemba mati wapi emema bino wapi oui lokumu to boyite ça fait le cas mais keba makamezo ke no lala zonga giga ça la contrôle ya vie na yo kota na schéma souka to na périmètre arrivé match nyo se sera lingesi là j'ai changeaka o bazo mener baboya ko mata o bazo pola baboya ko kita yo zo mener to bozo pola yeba vie place ça yo mutu kolanga to zo pola photo matanata na taki bino bazo mener frame mutu azimo ne fisque ça aussi ba gaspé na makasité po ko luka ko mata po bonga tani kembisa yo lelo zuma muke okoti na staff ndiro koka keba mutu azwaka ba bazanga babetela ke calcul ata bazo zo bazo ko sa ko sekeba bazo betela mukolo ko kwero yeba conseil gratuit melangenge yo pe mutu sana eloko te attaque mata na attaque lo ngona fia lo yenge ko betela batu masolo ba nostalgie te atang na saka na musana 97 angaye okoyeba yo zo mona te pia ke si so mabundo ndire camion tout ne bazo ba ko déborser te au moins biso ba piaké même ko seke change na mona mutu piaké les cas sur ko likamba ko seke kuti payer mais pas seke sur ko seke pas c'est ça on dirait que je vais redémarrer yo ba difficulté vie si ça ko seke nyonso mutu tuna kisa tamba na longama on dirait ko simbo okoyeba awa mikumba okobetela nani mutu tu ba manka donc moni mikolo sona ke talo pimen nga fufu na ko saka na sobe toli sona litoi na ko koso la likola fufu na bi makoro na otikelanga ba yo oyeba
Pasteur John, merci beaucoup. En tout cas, merci parce que vous êtes toujours branché, connecté. Vous allez pas m'accaboyer nulle part ailleurs, toujours dans clé bois original. Pasteur John, tu comme déjà na souka, ma bambote, ça la rappelle bien ta la carte. Yo yebal mokili mobile, ko za ba relation té. Bon, ba relation na za ba tutu ba linganga. Numéro na ngana 084 75 18 112. Na pesi mbote na bino isubunganga. Ndeko nanga ebwangi yo puisque Estelle couple nzinga sukid na Caroline du Nord na pesi mbote na ndeko nangai Mimi Aiko na pesi mbote na William Manona na Strasbourg papa na 14 gosses na pesi mbote na Zino Safela na pesi mbote na ndeko nangai ma Janine sans oublier ma Vitaline na pesi mbote na William Manona papa na 14 gosses na pesi mbote na Versino papa na Shaoul na pesi mbote na consul honoraire ya Ukraine na Congo Faustin Ngobeya Umela batika yo pe sans oublier mama Lili na Bumbu fanda na yo na pesi mbote na Versino papa na Shaoul na pesi mbote na Boza Ebele na pesi mbote na Kote Gisnovich Tampote Umela Dada plus 44 74 24 02 54 37 na pesi mbote na Mel Parfum être m'a dit matufova ana place sape Umela maman na pesi bambote so betika plus 33 75 39 030 94 wa mobimbe penda ba parfait tout en toute marque na pesi mbote na papa Igo na ville papa pasteur fanda nona maman na pesi mbote na ministre ba jeune ya hydrocarbure Mondo Moussa base na pesi mbote na bino nyoso bonganga na pesi mbote na ndeko na ngai propre ona rolo balelo Picho Pacho la Nova na Norvège base na pesi mbote sans oublier Aimé Luemba bambote na bino ngwana vraiment kitoko makasi. Merci beaucoup boza tellement ébélé parce que John ça banto tanga bino awa tokolala. En tout cas vraiment merci pour vous toujours branché, vous allez toujours pour na kolanda ba émission ya boy parlons ainsi donc l'autre yamba bongo pasteur John Toli a pété. Donc vous allez toujours pour na ça là ba toli a boy au termino bibliothèque maintenant oyo kiango ozongi vraiment gigant. Et quand on cite déjà tout fait ça merci na Yemoko le grand prêtre le grand prêtre mon boss César Ngad l'homme au multi-service donc vraiment après une zambézaïe voilà petit photo déjà tout fait ça sumbote na les grands réalisateurs Kelly qui a la Zola, joyeux anniversaire, vraiment, les longs tabandés, bien que dans un confinement, tout le monde a Katsanda pour ça, dans le et sans oublier aussi mon grand frère Edou Matouba MTB depuis Belgique avec mon pointine bazar, la maman blanche et moi ça pembe, pourquoi pas à mon grand frère Cristiano Adado Ewano depuis Luanda. Donc ça nous soutient bien sur Bolingaka club original et sans oublier aussi à Papa Jean dédié depuis France. Vous avez toujours on a connecté. Donc nous avons pour Nabino. So pour ça sujet nous avons ça lobelango. Au bengi ba numéro toujours branché, ba numéro ça toujours na ba ya écran Nabino bo bengi biso. Donc avons pour na kolobela ba sujet Nabino. En tout cas, ngana bino ezaka un système ya mosapina linzaka na otika bino te ngana bino tisuka oliwa so liwe yete ngata ozaka na bino pasteur John Pierre ozaka na bino bye bye mon boss César Ngadi vraiment umela après nzambe ezande yo.
Event, Roms Event, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Roms Event. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Roms Event, le meilleur dans son domaine. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.